tumemaki démocratie mais les lobbies sont moko tokomi kobebisa état de droit eza pasi état de droit eza pasi mpona nga attaque individu na milongo la cadre ya jeunesse ebongaki président appliqué na dictature eza na parti moko te eza bien organisé lokola UDPS soki olobi désordre eza c'est que désordre na biso eza organisé par rapport ya baparti misusu oyebi na Congo dirigé partout mais na Congo te bakomemisa mokumba oyo eza ya yo te pine toboki oyoka bato azoganga na kati Félix azokoka te fois démissionner mais pine nde betikano Félix yango azaka kwado to nani alobi nazo démissionner mais réseau ya démission aloba yango te ntango alobi maboko na bapapier moko ete ebimaki mpona koloba te démissionner te toboyi démission. Bienvenue sur Ave Maria Télévision, Ahmed Moukendi devant la caméra, Abed Kitenge derrière la caméra comme d'habitude. Ave Maria Télévision, toujours la politique, la biso, il y a pour informer Bino à temps réel, biso, sur Ramakaraba information, na balabala pour venir vous informer, biso de Kenaka Obe, na ba source, Otoyeba, qu'est-ce qui se passe, parce que Congo est en boka na biso. Ave Maria Télévision, et la chaîne na biso, mais ça ramène toujours. Besoin de partager l'émission na biso, besoin de s'abonner massivement à la chaîne parce que la chaîne moko il y a diversité. Ah la politique de travail na biso, musique, beaucoup de émissions en musique, beaucoup de émissions à faits sociaux, beaucoup de émissions à l'olenge na l'olenge na chaîne na biso Ave Maria Télévision pour la chaîne moko par excellence. Ahmed Moukendi, Abed Kitenge na sima caméra. Car na Katia Roluka pour informer bana mboka boyebi. Sur le plan politique, ils ont un sujet moko, ils ont fait sa mututu matière, sujet wana mutu na mutu, ils ont interprété un mot en nengé. Ils ont un sujet concernant le vice-président, il y a Assemblée nationale, M. Jamar Kabundu à Kabundu. A-t-il vraiment démissionné dans le poste d'une assemblée, baise ou réalité, Azoluka, Asala Kombo na sima ya baise wana, Azolo Bamakambuya solo, qu'est-ce qui se passe derrière tous ces dossiers à Jamar Kaboul? Parce que avant Makamboué, Bimasoki, Bana Amour, Abakenai, pour agresser chez eux, qui va tweet, mon échanger ça, on va tweet entre Yéna, mon conseiller chef de l'État, Martin Biloma, bah échange à tweet, Wana, Kofingana, Boé, Bazama, figure emblématique, et un mot canabiso, sur ma commune à niveau, Wana, il y a à boire et à manger, il y a un biso. Avec ma télévision qui est sur le terrain, le Parlement debout. Le Parlement debout, ils ont permis d'échanger. Ils ont montré le Parlement debout, il y a Minen, la ville province de Kinshasa. Quand on va Parlement debout, tout le monde a directement IDPS. IDPS, c'est un parti politique. Ils ont montré, mais c'est le plus grand parti politique qui a Mboka na biso. IDPS. Lelo, ça limite pendant des années et des années. Tout le monde Félix Antoine Chilombo Tshisekedi Mouko Antongolo, il est mon président na biso. Moi, président Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Yango toye tokutana ndeko André Kabang. Bonjour ndeko. Bonne santé papa. Santé normale. Tata nzamba azosonga. Nayo pe. Ouais, kimi ezali. Kala. Balandia Ave Maria Télévision. Tango ba omona elongo déjà. Bayebi ki oza parmi ba grands combattants ya mboka na biso. Oza parmi ba jeunes oyo ba mi pesa na lutte pendant des années pour lelo démocratie et régner et soit ampleur na mboka na biso. Mais lelo to monika ka bino IDPS parti au pouvoir, bino IDPS bato bo pronara démocratie, bo pronara kimia, mais bozo ko rocha kimia na IDPS likamuni eleka na IDPS. Ndeko journaliste toke na musika te na se présenter André naza chargé de communication. Il y a Ligue de jeunes IDP qui c'est que du fédération moi en bas. Oizo kambama lemba qui c'est so matete nga ba limité. Yango to moni to bengi bino po bokita sur le terrain to mera ça analyse dans parlement debout. D'abord UDP c'est la partie numéro 1 dans monde non à Congo. Pour na nini partout dans le monde en dehors il y a drapeau, il y a États-Unis d'Amérique, il y a pays. Il y a 52 fédérations dans le monde. Parti mon côté, et ils ont 4 fédérations dans la ville de Kinshasa. Tous les 26 provinces, au Kokuta, UDPS, drapeau parti. Vous avez parti, nous sommes drapeau, mais ils ont
Tango yo mo condition bato bazaleli mais baye basa ba analyse bisika na bango eza parti ya pouvoir. Soki to zoni na sujet pour to zona na sujet qui to memaki démocratie mais les lobbies sont moko to komi ko bebisa démocratie ko me va expliquer na place to bebisa démocratie par rapport à ni. Donc bino bon eta musala na ngoko poser ba question maintenant par rapport à des autres dans la partie tout le monde a qui Jean-Marc Kaboun hein après tout le monde a réaction à moi na mboka Jean-Marc Kaboun par rapport à Makambo et qui est ba image sur les réseaux sociaux ndenge ce qui a fait ça qui ordre na ba policier mama namoura on maîtrise pas bien les dossiers yango to ye awa na IDPS to ye awa na parlement debout oyo yo oza moko ya ba lobeli ya ba jeune ya IDPS to ye pa na bino boyo sabiso qu'est-ce qui se passe réellement ndeko journaliste oyebi ke boza soni makasi voilà pour nani ko sala polémique na eloko eza simple. Est-ce que le président de l'Assemblée nationale, premier vice-président de l'Assemblée nationale, le président AIDPS, président intérimaire, Chama Kaboun, Aza Moutou, Aza Nzambete, Aza Ngungité, tout le monde a beaucoup. Comment on reçoit Aza Peine à Bayer, on a ya Kosala. Comment on reçoit débat à l'individu, au Tchango qui IDPS soit engagé, IDPS par rapport à. C'est lui le président AIDPS, c'est pour cela qu'il a engagé dans combat à parti. Babengé, président AIDPS, va engagé étant que président vice-président de l'Assemblée nationale. Le combat IDPS c'est bimeli wana na makambo wana neti yo boso sali likambo ozana effigie à chef de l'état a barobani que tomoni muta IDPS moko a brutaliser muta moto a des places parti et bimi wana ndeko état de droit ils a passé état de droit ils a passé pour nanga attaque individu na milongo la cadre de la jeunesse et bongaki président appliqué dans dictature peuple congolais na comme na maturité te ya ko salela démocratie na sens ni président Jean-Marc Kaboun, président IDPS. IDPS, c'est un parti, il y a un cadre, c'est un parti en masse. C'est-à-dire, ceux qui ont sali les Cambou, ils ont un mabé. Masse, on a dit que ils ont un mabé, ils ont Namamou, ils ont le cas. Batumi, Bali, Bapotani. Ils ont les Cambou, ils ont IDPS, ils ont une polémique. Badongolomi, ils ont des IDPS, Namamou. Ndeko André, papa na maman, nanda kuna bana. Ceux qui bana Bapotani. Voisin à Robenga, bana ya papa André baza ba impoli. Pour na ko illustrer makambo zo kananda kuna. Le bana no ba potin zo bana no ba kinga ki mutu kingani. Oyoka ba kotanga bana te ba kotanga ba parents. Ceux qui na ba IDPS, c'est pourquoi parce que Marcelin dit le manager Kaboun bazali bana ya IDPS. Bazali parti au pouvoir. Jean-Marc Kaboun est président ya IDPS. Pourquoi pas ndenga regarda ki ndeko Marcelin et soukaka respect entre président na moko ya ba membre ya parti mais et comité na ba réseaux sociaux donc pour buna na bango ko fa na bango et comité na ba réseaux sociaux c'est que bien na IDPS na kasi ordre za sauter et comment mouvement muta ça na ndenge na ye eza na parti moko te eza bien organisé le quoi IDPS ceux qui ont lobby des ordres déjà c'est que des ordres na biso eza organisé par rapport ya ba parti c'est-à-dire ceux qui ont na PPRD et si on zolinga okata na lobate papa opesa ba ipuntu wana ce qui n'a pas PPRD est égal à l'autorité morale. Ce qui a lobby est égal à l'ibongo. Mais et pas na biso président AI à quoi le balelo à lobby o surtout monde qui est le contraire le but de ABC B est égal à l'ibongo. Bayoka ramas bayoka bakate. C'est-à-dire même bazo potana ba tout le bas et la divergence. Partout divergence les alliés. Comme on peut ça qui un exemple à libota ngana zo misope na libota. Na bi famille mo boye ba bomana likolo ya motu ya Thompson. Et ça les mine d'engeni. Et ça scénario te nazo ça scénario. Maman tata moi sina mama leki. Moi na qui pas tata moi si à côté déjà balier et tu limité à Thompson. Abi moi na liana no mutu ya Thompson o bazo lamba. Comme oye provisoire ozana nzala olobi ki ozana nzala. Ba lamba o okolia sima. Maman moi nazo lia mama leki akei akota kanda ko moi a déplacer zone pa na bango. Pour naie billet na yangwana comme akona ndeni wote tokenda kutepa tata mwasi balamba ki fufu mais ba pesi biso mutu a Thompson ene koti bato babomani liwa place ezo uta ezo yebana te mais likolo ya mutu a Thompson mais yebisa ngai parti ya munye loko ya IDPS divergence c'est quoi ça binosco masse parti à masse divergence wana entre bato ba okamba bino quand vous avez appris ça bosala nini neti biso bato zo kamba conseil neti par na ngai attaque individu conseil na kopesa ki boyoka niveau ezala entre bato bazokutana
pour nani lobby 2023 eza lobby to préparer nde ko bimisa majorité parlementaire na niveau nyonso na Sénat na Assemblée nationale to bimisa baba gouverneur to bimisa Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine ou aza candidat unique na élection 2023 na makambo ezo le kao kanti que Fachi na 2023 ba voter lisusu bon maloba na yo eza ya ngai te soki ba voter te okotuna mutu moko aloba so a voter Félix to te bakobanga te mpo toza na parlement debout bakobanga te kena naloba na voter Félix mais na motema na ngai naza na motu voter biso toimposaka te mais tokovote ye par rapport ya bilan na ye oyo eza positif yango ntina tokovotele ye en tout cas nanongoli micro parce que je sens ce dossier est trop sensible namona bandeko mosusu ozala na posa ya koloba nde na préféré nasima micro na maboko mpo nakokota mpe mosusu na chambre alobi en fait dossier mpena ya motuya makambo Marcelin Bilomba na Jean-Marc Kabund eza actualité te dossier ya motuya likambo nini ekomelaki ndeko Jean-Marc Kabund na bana mura problème nini ezoleka entre bango entre Jean-Marc Kabund président ai ya UDPS vice-président assemblée nationale na bana mura bazowela nini ndeko oyo elekaki entre président ai na bana mura baza bandeko na biso Jean-Marc aza ndeko na biso bana mura baza garde républicaine bango nde bazobatela tata mokonzi c'est-à-dire biso tokoya deuxième intervention mais première eza nde bango c'est-à-dire tokotya polémique te na biloko wana entre deux personnalités wana c'est-à-dire totya neti bana mura comme président de la république aza première institution deuxième institution eza assemblée c'est-à-dire deuxième personnalité ya assemblée nde aza parceque de institution tokotutisa bango ndenge nini kotutisa te bato baolanda biso ndeko andre oni ozobomba bavérité awa biso tolobaka nde polele bato balanda biso na ndako bamosusu baza na bawhatsapp te baza na bafacebook te balingi bayoka à travers peut-être la bouche autorisée bana mura parce qu'on a vu sur les réseaux sociaux bana mura bakendaki kovisiter Jean-Marc Kabund avant de cela on a vu un policier en train de menacer mwana mura balobi c'est le président AI il y a eu des Jean-Marc Kabund qui est derrière cette menace policière wana et puis on retourne tout le monde dit bana mura baké côté là Jean-Marc Kabund qu'est-ce qui se passe réellement entre bana mura garde républicaine et le président Jean-Marc Kabund c'est ça ma question c'est le rumeur na obenga information te pour nazala kité c'est le rumeur OK pour to confirmer yango il faut que la vidéo ana kotala nini elekaki oyebi na Congo dirigé partout mais na Congo te bako memiso mukumbo eza ya yo te pine toboki oyoka bato azoganga na kati Félix azokoka te fois démissionner mais pine nde betikano Félix yango azaka kwa doto nani nde mona eloko wana esalemi moi incompréhension ezaki par rapport ya Nzega Moura na la police oyo bazobenga IPI par HPI unité de protection et de haute personnalité selon rumeur pour so lobi information so topesi olobaki nazoboma information balobi tangu bakutani eloko wana esalemaki idée ya président Jean-Marc ezaki ya koprotéger nani garde républicaine mais na incompréhension kokende bazokende ni ekomaki bapolémique tutu bakomi na niveau bakomelaki batiki ye na auditorat na ntongo nango oyo esalemi na ndako ya président ai eza eloko ya condamné bien sûr que soit divergence o nini ezali mais tokondima te liwa na ye po aza parmi bato bacontribue na pouvoir oyo eza lokola nga nde naza boye ndeko parlementaire debout to combattant na biso moko andima baboma ngai naza sûreté eza mabe. Par quel moyen vous avez appris sa démission? Quand il a démissionné, par quel moyen? Na radio, na message, na TV, na WhatsApp, na Facebook. Awa toyoki yango partout. Na landi na bande passante sur radio télévision entre RTNC ou chaîne Moboé bazo komango wana mais ba réseaux sociaux na bisia mususu ebi na mboka oyo ba dirigeaka ngo na réseaux sociaux ceux qui ozolandaka ba réseaux sociaux ni président à na ba réseaux sociaux caméra lobaki on tamba no samba
Le président a accro na réseaux sociaux. Ok, à l'année la réunion, soit président de la République, garde de la nation, il faut à mon alliance réseau. Mais majorité réseau les cas. Mondé la facilité bisotage comme média exaté, n'engue biloko courant, ils ont moi passé, n'engue exaté bon mais na Congo le contraire. Et quand bisika kokota batu buzoba, pour la kisabanzo to ya batu o na mambo ba salité. Didier Tumba, ba PC nationalité ezaya été na réseaux sociaux. Tout le monde tu sais que les pères comme vous président, ba bimisa angolais. Tout le monde a maman Marc échangé que les été maman Marc ni aza angolaise. Bon on a bon vidéo président Mutalobara. Toza na sujet mususu inutile ya kolobela sujet wana. Nde mona réseaux sociaux na zui eloko na réseaux sociaux na considérer na zo considérer yango te il faut na lande la source nde okuta sur le terrain. Par rapport ya ndenge ozota mozo ka o moto peli bobu. Te divergence ezali. Pour nani ko condamner toza ba toza te. Eloko na ndenge ça mais président Jean-Marc parti à masse za bongo. Démocratie à Mouana. Il faut pour moi polémique. Donc le président Jean-Marc n'a pas démissionné. Bon, lettre officielle Naza Nangote, Naza cadre de la jeunesse. Non, on a mon lettre. Naza au 40. Donc il y a une optique de démission. Et ça vrai, selon va dire Nayo. Mais donc il y a une optique où on a que ce qui il s'avère que le président Jean-Marc Kaboun a démissionné. Bino parti à masse, Bino va jeune Oyo. Bouzana de pes, Bino va jeune au la force et de pes. Comment vous allez recevoir cette démission là? Bon, on a compte la jeunesse. Ceux qui a démissionné, netinga, n'a trouvé normal. N'a trouvé normal, n'a pas nanga. Et vous dérangez l'homme qui a dit non à l'accord à Genève, l'homme qui est président qui a la base. Est-ce que ceux qui a l'ongoué président, aïe, aïe de pes, ça roule un peu membre, aïe de pes. On est une gratitude sur l'ongoué à créer des partis, pas un politicien. N'a l'obité à l'ongoué. Koko sanga na politique. Ya toke na coach ngam na toke kana optique à démission. Comme les abongo tokende. Yeba ke UDPS eza machine. Et bimisaka R nyonso. Lobby tokoki kozwa ndeko moka na parlement debout ah to bimisi. Akoza plus que jamais. Natangi loba poalu, o ba kenda parti tikala. Nazotangi lo Bruno Mavungu. Bechika, Alexis Mutanda. Pongo. Basalaki ba kombo ba wando benga l'homme du 100 jours. Avant 100 jours oui. Mais bakenda to regeta parti d'ailleurs bakenda osala ba wenge na bango esimbati Kaboun aza nani kiseregiste esprit kiseregiste ezaka ya kolimbisa pe ya kobosa ezate ke akokinda sala parti mususu te tolongola ba polémique en plus au moins ke eloko wana eza ba bilo mo boye batu ne bazoluka yango po eloko eleki na pas simple. Mais bino bolimo comme ça on est. Mais yemo muta Twitter qui Twitter wana a démission, il téléphone na yemo radio à Twitter c'est le même Kaboun qui a tweeté. Mais yo na se akanda obeta la pe bana, obeta madame. Elle rana média. Pour na ba zo mabe na ope bala quand wana il faut alobela ba proche na ya bengi ba proche na ya Siliki ngana wa démissionner mais quand il prend à Twitter yango c'est que officiellement il s'est dit que d'abord avant aloba aza quand même autorité. Nyonso ezozo amas. Donc il a toujours la place aussi dans le presse. Aza na place même à démissionner et ça opinion na aza libre mais pour na ngai loko na osenga ye aibisa ngai raison azo démissionner. Kasi raison azo démissionner nga na Jean-Marc Kaboun te mais raison kaka na ba réseaux sociaux wana parce que ba na moura garde républicaine ba on est ba kengela chef de l'état tant ba ke visiter ye selon ye il fallait pas empêcher bango na hiérarchie ba kendete na bité ba na moura na ba sala ki réunion kinzonzi ya bango na bango les ana mutu moko baza derrière likambo wana par rapport ya marambozo dans la partie selon makanisi ya yo na bato ya réseaux sociaux. Non selon makanisi ça c'est une question que je pose souci na ngezali ke bato bazolanda biso ba bazana flou na dossier oyo pas comprendre réellement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui va se passer. Bon démission na ye o alobaki a démissionner bon nazaki na résidence jour lancaki message à démission et pas na ye na sans fil na monaki ba combattant na part na ngai ya Kingabwa na part na ngai na betaki maboko te pe na ngai maboko te na telemi nazota attaquer combattant alobi nazo démissionner mais raison ya démission aloba yango te tango alobi maboko na ba papier moko ete ebimaki pona koloba te o démissionner te to boyi démission ne alobaki c'est place information nazo confirmer ngamo nazaki c'est place alobaki bozela alanaki mona mboka Peter Kazadi na top Congo alobi soki Jean-Marc Kaboun a démissionné pour remplacer parce que IDP c'est une machine comme cela dit donc question na ngeza boy ceux qui n'ont pas démissionné dans l'Assemblée nationale, na IDPS, beaucoup de président aïe, to beaucoup pousser pour la démission.
te UDPS nde etindaki ye mpo azala président vice-président assemblée nationale c'est-à-dire soit adémissionné na kosenga mpe adémissionné na parti bonsoir boy bino oza parti de masse parti ya compréhension parti olimbisa soki se sentir lésé par rapport makambo elekaki atiki kuna me alobi na se focaliser na parti na kamba parti bokosenga adémissionné mpona nini kopropose eza koimpose te c'est-à-dire ntango nalobi ke nazosenga na part na nga c'est-à-dire comme totindi toza na confiance na yo topesi yo bibunga mibale koma kondima moko boya misusu soki ezalaki ke amonaki ke place wana ekosimba te banda kala eza na badepute oyo basengeli akokoma bisika wana alobaki ngai na kosala yango te eza charge bopesa bato wana comme andimaki so alingaka akamba nyonso mibale so alinga démissionné mpe bisika mibale avant tocontinue natuna ndeko oyo aza na posa ndeko oza na liloba ndeko aza na posa aloba na tikisha ndeko oza na liloba tocontinue papa oza na liloba batikeli ndeko André Champ c'est tout à fait normal eza na problème moko te bandeko baza eza même parlement debout moi ndenge nalobaki débat ndenge ezaleli oyo balobaki bandeko mosusu bazali sur place eza toujours même parlement debout okotala oyo aza na parole akoloba eza na problème te bandeko misusu baza na kanda par rapport ya mamunenge ezosalema sur le terrain avant topesa totuna ndeko aza na parole pour clore pour tokende déjà vers moi suka natikana moi des questions ya suka mpona yo question oyo na poser yo pour répondre nanga par oui ou non et puis après tofungoli moi dernier sujet na biso est-ce que makambo eleki tout autour ya démission ya Jean-Marc Kabund oyo nano eza officiel te est-ce que efragiliser relation na ye na chef de l'état te relation eza normal relation na bango mibale eza na problème moko te donc normal tout est normal eza normal ndenge ezalaki bandeko balandi oyo baolanda biso base créer baidée sur yango te relation eza normal mwana mboka Fatou Beton président na biso tokritikaka inanga mpe na kati mpona congolais c'est normal critique ezala président avandaka te président na poto président asokolaka na kini akechange bilamba na poto président ya bavoyage président alinga battre record ya bavoyage patati patata mpo nini akendaka mpe na baprovince te mais on a vu le président nous a surpris pendant bapériode de festivité asali tournoi na Grand Kassai réussite totale tomoni moi engouement populaire tout autour ya président bato balakisi loyauté na bango envers chef de l'état mais eza na sujet moko sensible oyo na kolinga nayoka mpe makanisi na yo naotala caméra so nayebaki koimite voix ya Fati nanga na imite mais nawarepeteka maloba ya Fati d'ailleurs eloko ya koyiba eza te eloko ya koboma eza te mpo mboko ese ekufa nango okai mpe makambo wana ndeko journaliste bandeko bapandisango bopesa information bokataka te bosala badécoupage te pesa information ndenge ezaleli président apesi discours eza molia koma kozwaka place alobi mboka ekobonga te batuni président ok mboka ekufa batuni président mituna ebele président alobi boye toye te mpona koyiba mboka oyo toye te mpona koboma mboka d'ailleurs mboka ekufa kala eloko ya kobomeza te mboka ekufa nango tozonga na Mobutu azoloba na bazairwa bino bazairwa na biloba loba na bino ebomi mboka toya na régime ya Kabila le père azoloba na ancien directeur ya banque centrale monsieur Masangu azoloba na ke bino ba mobutiste bobomi mboka oyo banque etikali vide ezaki na problème moko te mais comme na moment ya Félix personne tali ba conteste bon naza na message oyo na opesa me bato na ye mingi baloba mboka ekobonga lisusu te jamba ya Bumbar oyo eza jamba Bumbar babengi mutu moko boye bakangi bato ya jamba bazomela jamba asimbi alobi eza jamba Bumbar abi mboka ekobonga lisusu te asala ngo na Tchobo asala ngo na 7e nga mo sur place soit comme na moment ya président de la République Fatou Beton mukwa ntombo comme bazobanga makolo makolenga azobunda un contre tous abundaki na 2018 mais na 2023 candidat unique bango nyonso par terre comme bango ke eloko ya kosala eza te bakomi baprésident ya baréseaux sociaux osala mosala ki communicateur malamu ozo échappé pena question na ngai est-ce que ce discours là mboka oyo
D'ailleurs, le Robomezate, est-ce que c'est un discours d'espoir au chef de l'État aura comme au peuple congolais pendant que Azo Bunda pour redresser Mbonga biso? Ce discours on est bangisi biso que non que n'est président bosse que lembi penda qui manque que courir aux onga te mo kalima aux onga te pour président lembi mboko se kufa nango. Le président il dit que na osala ne lo mo se kufa nango déjà ton ndingeni. Je n'affirme pas ces paroles là mais ezakaka pour ça na bateau ba olanda biso. Bazo ka ba éclaircissement makambo ile kapona mboka. Discours on est discours il y a espoir il y a désespoir. Discours on a un discours il y a espoir. D'abord on a expliqué peuple congolais bandeko il y a diaspora au bokozwa vidéo pour partager. Félix Tshisekedi nazo luba nazo ta la caméra. Voilà. Soki azala nzambe ali a modifier Congo na journée moko na comparer na nzambe. Soki Félix azala nzambe na souci azana ngopo na Congo ali a modifier ngo na jour moko. Soki tolani na polémique mususu Félix ake na este alobi na ko vivre na bino soki eza facile ya kopesa vie na ngai pour na este na kopesa bosalela ngo promotion te comme alobaki yango kuna Félix aloba chiluba mabe aloba français mabe aloba lingala mabe wana discours asala na français kuna aye asali discours moko deuxième discours ou asali kuna Congo ekufa nango kala d'abord avant discours ya Congo ekufa kala aza discours moko o abengaki bakasaye na mujimai bandeko na ngai makil masha mumeni akoloba bongo ndenge nini akioloba bongo pona nini mais même Jésus-Christ azaka n'est pas na bango c'est-à-dire ezate ke bazobungisa système net biso to bungisa kabila te to bungisa système na ko sepela ba bungisa nde système na biso ba pesa te wana eza mabe kabila lelo azana Congo na azobungisa yo moni ba militaire IDPS basala marche wa qui n'est pas kabila yo lobi ke IDPS eza parti à tolérance parti olimbisa ka facilement ne bolimbisa kabila c'est maloba no mutobi bongo na lobi bongo kasi yango na ebisu bien sûr kolimbisa peuple congolais IDPS comme ezaki parti numéro 1 espoir ya peuple congolais tina moya nini ndenge ezaki ke so elo ezosala ma IDPS au bima liboso après bato misusu basali nini balandi sima mais comme atikali wana comme atiki ebonga wana au moins tolandi lisusu te c'est que to bano landa kabila te système ndenge mona biso ebandi lelo te bitumba ya Tshisekedi bandi lelo te atanga te bao baloba atanga te bakomba communicateur na epona ko défendre le diplôme na c'est-à-dire tango alobi eloko wana moyibi ezaka na mboka oyo place mboka ekufaki mais moyibi et diminuer avant comme na 1000 pas il faut qu'on bana na 1 pas mais quand même changement ça état des droits les alliés appliqués kala tozaki na ba ministre ba intouchable ba conseiller ba intouchable mais lelo nga naza fédéral tokanga mauja na kanyo pona kashine na ke na science mais na respecter na kepe au futa 5000 mais na bi faut que kata quittance ba kata lo quittance que futa ngona DGK ti na fandi OK comme na 5000 francs ti na fandi nanga après une semaine ba sani ba démission ngai mais ce qui est à ba régime auto yebaka ata ebaki na Swahili te akoyetiza me kombo ya ba joueur Mazembe hapana kidia ba moya trésor putu na kupasi ka susula mais démocratie ya nguyu elengi nango ya ba ministre ya IDPS bazokangama hein kala te ndeko Tony Mwambakaza dipe tozo senga pe yepe ya ke prison esika na eza libanda te esika ya moyibi eza na FSP esika ya moyibi Marcelin Bilomba za OK esika baro gracier etene basika eteni longondo na lobi mambo mo ya UDPS bosa la promotion na ngote bolakisaka ya libanda ndeko oyo azalaki ministre ya santé avant ndeko docteur Etenyaya azawadi Doli Ilunga je crois Doli Ilunga aza na prison centrale ya Makala mais membre ya UDPS pe docteur privé ya ancien président na biso pauvre président Etienne Tshisekedi à côté na prison na casquette ya UDPS alonga ki UDPS non parce que je sache à côté qui banoma qui est ministre depuis l'époque à Kabila je crois na lobby boye wana asala auto-exclusion ami bengana na fonction soki a elelo na robete mabanga ko bengana ye la mère Mende d'abord lobaki a démissionné na UDPS mais comment yo ko yebisa soki a longo aza makila ndeko André oyo eza TV tout ça la ramongonga na sepeli ko yamba yo na yebi ke toza wana avec ma télévision
to accompagner yo pour aider pe bateau bazara na ndako bateau bazana difficulté ya na parlement debout ba la marabiso et l'autre mot de la fin na yo peut-être dans la question moko ba nous en a posé yo te mot de la fin na yo par rapport ya ba sujet na biso to aborder lelo na ba sujet auto saleli d'abord on a sengi na bandeko nanga ya force d'hypocrisie esika na otaki musa nanga eza communication on azaki communicateur na sengi bacha nanu nasi batala mai batala badi na minito munguna azo profiter voilà ndoki avant dakana eloko epemaka lokola nzete nyama soso bongo na bongo akweya na mutambu ya banguna te comme conseil tozala yini total 2023 na we eleki mpona ngai eza point de vue na bango moto akosala point de vue na ye mais mpona ngai total 2023 totala oyo bascénario ezoleka te po peuple congolais aose retrouve te na batéâtre oyo ezoleka. En tout cas, merci beaucoup Ndeko André, peuple congolais, à se retrouver dans le théâtre Ezolekate, bandeko to prendre conscience, les politiciens, batika ko manipuler biso, batika ko utiliser biso, pendant que nous sommes à Paris foot winner, ba na bon autant na États-Unis, ba autant na conditions moko ya bien, biso zara winner Paris foot na 2023 voter, votons utile cette fois-ci. Fachi Beton, moi je ne peux pas envoyer des gens voter Fachi Beton, mais le peuple congolais a conscience, il y a Makamboye les cas, Amon a Makamboye Fachi Amemi, oh et Bano Zanambo Kamoni, oh Fachi apporté deux fois, puis les Congolais, deux fois, les Africains en général, Congolais en particulier, Tony Maramouté. Aux autres, on a parlé au Bimina Avenue, aux autres qui étaient Fachi. On a un exemple, terre à terre, dans le village il y a Zongo, depuis que créé un village, ça fait 50 ans. 50 ans, village Zongo. Courant courant ya Zongo et où dans le village ya Zongo 50 ans courir à la raté. Mais hier, on a un journaliste, il y a un monsieur avant d'aller à Zongo a bien un téléphone. Mon frère Awa na Zongo courant et peli. Mon on a contribué à l'État, mais volonté à Nania Fachi Beton. Parce que Joseph Kabila était là. Il pouvait aussi faire ça. Lelo Awa dans le baboye, Fachi a aussi remettre son bis académia na ba étudiant. Mongo ya nani ya l'État, volonté ya nani ya Tshisekedi. Parce que le président a un pouvoir boye, azoya wana, en même temps on est en dehors, Moïse Katumbi, c'est dit patron wana, il va pas nous acheter les peines en bon on est en dehors jamais de la vie. Ceux qui vont aller sa katanga mobimba siko. Président aroya na fonction arokuta Congo oyo ezamboka moko béni. Congo oyo toana kita toana bomengo ya ndenge na ndenge. Mais quand vous avez une personne, il est là, à haute la famille na yega raté, ben il regarde le peuple Congo. Boloba ki mamba pio dia qui n'a pas mangé le poisson en décembre. C'est la volonté du chef de Congo eza munene. Loba ndeko elobi ndeko na ngai ceux qui ba peso diriger Congo, ba peso mukumba okokate. Donc aloba type oyo Fachi Beton a esprit, a maestro, a juja, a mbiaka. Pour Congo pena ba peso dans Congo 30 ans pour démissionner. Pour vandi boye bengi ba bengi vandi koto lodia ba bengi sa na aéroport nini salle d'attente ezate vandi boye tika panzele bukani vandi boye makala kulula kati mutulitoi de Congo ya ngambu. Donc moi personnellement je suis à politique ngamba politique te ngana on a komisa mutu te benga na vandara. Si je parle des gens dans le Baka Fachi Beton, c'est un exemple pour nous la jeunesse. C'est un président qui aime ses pays. C'est le président le plus proche de la population que le Congo n'a jamais connu. J'ai jamais merci beaucoup. J'ai jamais vu Joseph Kabila, Nick Kabila, ni Mobutu plus proche de la population. Un président sensible. Donc là où il n'est pas obligé d'aller à Kendarawana. Donc là où le président ne peut pas arriver, Fachi est là. Mais c'est un humain. Dans chaque œuvre humaine, il ne manque pas d'imperfection. À Nzambete, vous avez la baguette magique. Tout aider le président, tout changer. J'ai aimé le ministre Panda, Namboujimaï. Alors, nous sommes tous des voleurs autour de Fachi. Autour de Fachi. Donc, tant que nous sommes tous des voleurs, ils ont figure de style à employer. Nous, le président, tout changer ma façon de faire ma campagne. Donc merci beaucoup. Abonnez-vous massivement sur Ave Maria Télévision. Pour na Congo to kolobela muto bank sa moninga te démocratie état de droit. Na lobby au effrayer ngate na sali émission pour na ko laisser mutu. Mais na apporter édifice na nga poto changer mboka na biso. Facha lobaki ngo mutu na mutu a apporter pierre na eto construire Congo nouveau. Oza cordonnier.
kozela te mboka ebonga tingamaka coordonnerie na yo nzambe apambola yo kotele mato bano critiquer président non beta cop na yo facha kutaki coordonner nga comme so fonctionnaire to comme so ministre sala ba effort perso na yo changer vie na yo bino kozela président avant na pas na ya no benga allo papa libota ndenge ni savant na tindi 10 000 francs na MP sa bolamba non vous êtes des goy de fainéants abonnez-vous massivement tout le monde merci beaucoup.